Kala ba mama Shako ba mama Engalisa banani to bane komona yango te melelo yo to moni kisi ekomi makasi sa kozani Shiraton TV, une chaîne excellente. Bon, qui s'est assuré biso to bandero sala ezaki nango déjà. Mais lelo siko on dirait tout qui se mati makasi na théâtre. Shiraton TV, une chaîne excellente. Pe ya mibali pe ba omi ko botola basi ya batu ko mama bala batu na poto conseil pe nino ko pesa ba Shiraton TV, une chaîne excellente. Alio babo to ya basi ya batu au moins neti biso pe dozabo to zape na engagement so zape basi ya batu mais pour déjà que na balokana que tricher mobile nanga c'est que faut tamso soya ça ne va pas eza déjà na niveau anda kundo mona moi ça komaka koluka koyiba ko kelibanda Shiraton TV, une chaîne excellente. Comme ba fille à théâtre ba âge ba komi ko pesa na ba TV ba tu ba komi ko boye yango hein mutapesi âge ba boye yango est-ce que eza bien te zama bon il y a salut fidèles téléspectateurs vous qui entendez nous suivre partout dans le monde c'est www.Sheraton Télévision vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission Loba vérité par votre humble serviteur R Zumba yo journaliste à l'équipe on a ndeto salara musala ndeto betaka masolo ndeto yaka kuluka ba information lelo nazane sengo mingi oyambela bino moko ya ba c'est la bi moko ya ba bon découvrir Kalamingi. Je dis un grand merci à le seigneur de la ville Mohamed Moleka babi Mohamed Moleka seigneur ya ville ya Johannesburg balobi mutu lokola ye oya kolongola ye azate babi muta mbango nini akotelema oya koya kozwa pouvoir ya Mohamed Moleka aziba médaille aziba coupe aziba nyonso abeti ba kao seigneur de la ville Mohamed Moleka apesi ya bara mutuka asali maramu nyonso ebele ngai pe na so mutuka na ngai et dans la parking evandi to na mona ki yango ce que va faire démonstration salema pour mutuke bima merci beaucoup na Alex Moulimbi Shérif Osonga Teddy Lumbu na Paris merci beaucoup na le sénateur à vie balobi le sénateur à vie Prince Sassa Prince Sassa namoni susu DJ Luka papa na aujourd'hui le vieux Christian Say les grands couturiers namoni Nakuzu meilleure bière o azola tisanga vraiment réalité na so fungol déjà to yamba o na lobaki hein bino mo découvrir hello how are you yes I'm fine I'm good yeah moi anglais ndenge zalaka moi mboko South Africa yeah boni kala oui toza biso kaka yo yebi ezaka na temps lisano ezaka na temps makamyo surtout le lope to koma moi to koma quand même ba mère ndenge temps ezalaki kala rosamiser kozali bana ekoma mingi na ndako kozwa soin ya bana et puis kozwa soin en famille ozali na succès makasi bon avant na lobano makambo wana nga na yebi déjà se présenter bato mokili mbaba basusu wala sunango bon bato bolanda ngai bato bato bolinganga kati lelo bokomela ngo tosola na bino eza artiste comédienne na bino vraiment o asepelisa bino o bolinga mingi Solange Mboyo babi Solange Mboyo abambo mabele to abambo nini Solange Mboyo abambo mabele to abambo nini neka gezala Solange Mboyo lelo ngana ndimi ke ndebolo bake poto to ab Afrique du Sud ba artiste ba sila ke sisa ba artiste ngana ndimi yango lelo sila na yo oui wana no boya te no te ko sila no succès non boyete parce que au moni tant le bâton Congo mboka na biso et le roi central et le roi base ya na biso so ki lingo neti bato balinga mi kozana ba vina bon ya artistique ke asala kaza la kaka d'abord pour na déplacement yo ke libana linga ngote pour so akye une fois libana déjà bato wana ba découvrir o ezaye et qui tisa gaza moto yango le monde ba droit ba Irsil Pechanga
Batulora ba meta batulora camarade nanga ya kati ba bi jolie Yasmine et puis Berthe donc ba joyeux anniversaire ti jolie Yasmine a voyage en été exacté qui a un passeport a un passeport et puis bon voyage peut za malingane au voyage été pour moi on a déjà ce quoi y kaka place mon ba découvrir qui est Yasmine bala motoné et ça la nini et kozinda na son sabongo quoi neti ba biso pe ba o na kin to zari na kombo. Moi, je suis en d'ici. Moi, combo, je suis reconnaître kaka Solange, mais combo ce qu'on est pour activités zate. Merci beaucoup Solange Mboyo. Le artiste comédien, to actrice, baromo simba kisi makasi. Ezali di nini ke makamwana na ba maman na bisu akala, ba maman Shako, ba maman Engalisa banani. To bana komona yango te melelo yo to moni kisi ekomi makasi sa kozani. Bon, qui s'est assuré que tu as sala ezaki nango déjà. Mais lelo siko on dirait tout qui c'est Mati Makas na théâtre. Donc fille déjà tu as au ça théâtre, azo imaginer déjà il faut na za lokwa Irsil. Il faut na za lokwa soit za PMB, il faut na za de lokwa jolie Yasmine. Donc tant azo ya bongo muta bongo donc azo ya maman théâtre na ko bandana kisi. Donc il y a autre chose qui s'il vous sommes ça na sima. Ne bango pesant ne ba yeko ma théâtre na toute génération et bimi ya ba sima donc il y a ba 2014, ba 2015, 16, 17 bango ne ba yeko ma théâtre na biso. À part génération qui si ba fille à théâtre qui ndumbo wapi ko bo mama bala ya batu. Songi. Là c'est quand on appelle Simbote Babi grand artiste mboko Babi ya munene a baran koi a manza makunze vraiment la pesi ba mbote na a baran koi le grand artiste mboka oyo makunze ba mbote no vraiment na bosani te la petite Léonie Babi la petite yaya ya 4 bon Léonie Mundangolo moi c'est kitoko mbebo rose vraiment bon. Mais tu comprends des questions qui m'inga. Tu n'as que bakisi songi pardon bakisi te songi peki ndumba et koti makasi na monde ya théâtre. Non, wana eza qui connaît ça ba relation mon forcé. Au moins la vie il faut peser là mon esprit tout ara. So esprit tout au monde que mambo ekende bien. Mais so boza bateau que mambo tout ité esprit tout ité. Ce que faut tam sunga na gagner confiance ya air zoom. Il faut na lokuta na kombo ya mutu mo boye. Po yo baye mutu wala pozwanga. Parce que dans sens normalement déjà que non olinga no za camarade nanga te okanga malanga te faut na kana kombo mo be pona panza pona zo espace na kota. Donc yango no mone loko zo panza vraiment théâtre ngwana batu ba oluka ko yeba na makasi. Alors pour ça ta camarade mo pêche lingane ba relation inutile te. Ya linga relation avec intelligente sagesse. Donc c'est ça inutile on lingate mutu roi Yasmine. Donc camarade ne kanga jolie Yasmine kolo mobali camarade ne kanga Solange Mboyo. Donc alingane ba relation sur inutile te pour aboyer ba problème. Donc on zaka ba fille à connaissance, ba fille ba lingi connaissance makasi. Nde bazana ki songi makasi remarquer kaka. Lelo komi ba fille à théâtre ba âge ba komi ko pesa na ba TV ba tu ba komi ko boye yango. Hein? Mutapesi âge ba boye yango. Est-ce que eza bien te zama? Bon, netingano na ok no kanda makasi. Na ok vraiment kanda makasi côté na fanda ki ezaki pona mamisa na côté YouTube na mona makamba débat ya mamisa na bimi nanu. Quelques minutes na yo mona appétit na mo ba beninga Irène Madiani na pese bambote mama na blessing ayo benganga. Oya Solange dans na YouTube ezo yinda makamba aja mamisa ngala bi ya solo zana kota na ta na talibat ba boya 33 ans mamisa mais bo ba lokuta parce que ngana ebi mamisa to bandina mamisa msala ndemo ozumo oyeba na balemba to bandi msana ba ikolo ozala wana tala mamisa ndinga bande msala wana tai na nzoto mamisa zala nango isaki mwana mketo okezo na pala bango na matete mama bango soboya abali tete mwana mukie yes ti baba mamisa na ba duchesse bobo Sam Katokolo hein oyuko to zawa na po zoom pe malgré ça mais a changé mais pas bandana biso il pas star ya Congo po peut tono sané msala moko na Congo as artiste depuis Congo c'est mon collègue d'enfance ya bana mikie Solange Mboyo yes ozomona moto ba olinga donc mutu ozolinga boya mutuka par ignorance po anini mami ça part tom sou mulai nandenga ye munena fanga mais oui c'est normal parce qu'il y a boti biso tout ozaki boete déjà moi c'est tango zobota nzoto eza ko évoluer quand nzoto efongwama mais bazo soni sa mami ça vraiment bandeko na ngai batu tout bolanda vidéo oyo vraiment o ngande ko na bino Solange Mboyo na oloba
please so bobamba ba age bato mususu so bobakisa bato mususu ya mamisa bolanda na bino mulai na munene wana te mamisa za mwana mke age ne eza net ya net parce que biso to bana ba génération moto bandi musala nzela moko bobo e mambo na oloba eza bobo manoka mwana eza la duchesse mwana Sam Katokolo mwana boss ana poto mwana Christian Bada za poto mwana muke Mimika Bea tozaki wana bayaya bazala basala Mimika Bea na peso moto ozo to bana misala wana bana mike siko bobo ya age mtu pa loko esanga pasi ya mpe bozo sa ba débat bo bunda bo tia buzoba côté nini au côté vérité ça bobo mwana buzoba et puis c'est nga passe vous ne comprendre te bo aider biso na ba journaliste bo aider biso non et loro nini ça na peuple congolais a commis biso pour nani bo pesa biso ba information malonga te na ndenga Congo bo so la bo benga bango tu as besoin d'informations buzoba te tu za bamboka libanda tu as besoin de qu'est-ce qui se passe dans notre pays tu ba ilo nezo le kana mboka na biso on n'a pas besoin que non ba fitité mo ezanga ti ba la biso ba fitité ça pona ki numba ya bino basi ya théâtre yango ce que bamiko boye bamona mino déjà bokoli botika espace boningo tika espace oh neti mamisa ndenga zabonga kipa ba ote mamisa ndenga zabonga ça déjà mwasi ya batu arana mobali na e ana bana ne mibale siko yebisa neti mamisa olukani liba mamisa kenda daba china kenda batio kima kobaka mude fanda aluka nini ce problème na côté suwana problème ya ba fille ya théâtre ya Turquie ya Chine ya ni ba fille ya théâtre nyos ko bino nyos bo za business moko to bo resala ki numba kuna tonde omoni mais eloko eza wana eza so moni ba fiat ba film ba kangami 4 et 5 to kende boza to kemboka mobwe po eza vraiment rare mona producteur bien ça biso ba billet na ba visa to kebeta to ke ça spectacle surtout ndenga théâtre spectacle na mboka libanda yo yebi to kosa te to lo ba vérité eza passe muto on a besoin ko inviter musicien pas que musicien beta musique bato ba sepela mais spectacle ka be batebe ba kokala bango ta ba spectacle te na banini boye ezara passe mingi ezala to kangami mo 4 et 5 to bito kebeta mama tolo na biso monde to banoke ba braza to kangami 4 et 5 to kene matolo mais na 4 matolo to koma to organiser moi spectacle mobo wana siko sur place ne to organisera siko to beta mo lo mobo et ça la ke to ende musala mena samsa to ena biso matolo to ena biso ke non mutumo atalenga na mwa na poto a retrouver sous Solange on va faire affaire erazo komisanga mwa matolo ezokota donc na sasa bongo nde bomba kenda ya merci beaucoup toza kochité déjà na émission na biso loba vérité avec Solange Mboyo toza na kaka air zumba yo journaliste à l'équipe on a to pesa bango devoir à domicile bazala suna boulotte ba mo telema na bango biso toza na biso ana tosaka musala la Sheraton télévision na kinelengi masala ngai mo confort propre Yannick Wenge nzambe na bango nyonso ngai ce que na leka bango na merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda biso na Sheraton télévision to komi na suka dernière question na nga ezali boye bana oyo ya sika bazobima tomona ina stima na bino baida babima banani babima conseil nini oyo kopesa bango pona réputation oyo wana bato basala ke ba fia théâtre bandumba ba journaliste ba danseuse banani bazalaka na bon message ni kopesa na bandeko na oyo bosala ba misala mo auto bosala ba misala bon nga pour nga conseil opesa bango ka respect d'abord baza na respect na bayana bango moni déjà mutu oyo o aza supérieur na yo kutie déjà liboso il faut respecter kaka nga na yeba na ya théâtre Master, ozotambola ko buka na boye po nini? Aya na otizando pona somba forme me ba yibi ngambo. Me ba yibi mbongo po yo moko lingi. Na ndenge nini ngamona lingi? Mais oui, nga na tambola su na mbongo te. Ah bon? Na kota na susu wenzete. Ah master. Na koma ko somba biloko na nga na trotrapide.com. Trotrapide.com. Ndeni ni lisusu. Wenze na kacha chombo yaya. Na ndenge nini? Kaka na chombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trotrapide.com. Olingo somba lopango. Olingo somba mutuka. Olingo somba ba forme nyonso za nango posa okokuta yango na trop rapide. Ah bon? Mais na ko sala nini ni pona somba biloko na trop rapide? Ah master, na kati trop rapide vendeur nyonso acha ba coordonnées na ye téléphonique. Il suffit kaka osepela na eloko obengi na numéro oyo batie wana bokutani na vendeur opesi mbongo apesi biloko na yo sans problème ni plaignant. Ah master, yo faut zala kaka. Pour trotrapide.com, c'est plus que rapide.
mais on respecter mutu tout na kuta na théâtre na Mamilo. ça yes na respecter ba mamisa parce que na kuta ba mamisa na msala et puis na respect na ngesala ke ba yambanga ba lingangai ndanze nzela makambo na fonga mena banzonzinga vraiment lo no senga to linga bino makasi parce que bo samsa na bino bien mais ezala te ke bo samisa na bo bana ko se comparer na bato beaucoup tipo mola kisi professeur ayebi ndeni na ko sa makamne mais yo ba la kiso nzela oyebi non teli est-ce que ko koma place o baninga ba koma oyebi te donc le cas oyebi te vraiment boye na bino na ndenga ba guerre te na ndenga ba concurrence te boana ba succès na bino boye na ba jeu na bino bo tourner bientôt tala bino to linga bino mais elo na senga ka moi maximum ya respect ate belete ne fils kate mukie pas bateau beaucoup ti pas bateau beaucoup net boui le quoi osala Jacques nani aïda le quoi osala Jacques Zengi moi ni les aki zengi mais le quoi okuta da boui na journée il faut moi maximum à respect neza parce que yem to kutie nango il faut respecter ye. Mais par rapport il y a excusez-moi na kati par rapport il y a mibali pe ba mi ko botola basi abatu ko mama bala batu na poto conseil pe ni no repesa bon ngap neti mibali yo babo to ya basi abatu au moins neti biso pe dozabo to zape na engagement to zape basi abatu mais pour des gens qui na balkana qui est très chez mobile nanga c'est que faut tamso soya ça ne va pas eza déjà na niveau anda kundo mona moi ça komaka ko luka ko yiba ko ke libanda pour ceux qui moi si déjà nanda kuna za bien eza passe pas qui est très chez le banda mingi eza ne ba sa mabala o boza ba poto ba mama nanga ba ya ngai to pesa banzo to na biso respect ko poni lelo mutaka moi c'est sambwe l'autre zo kana soni mutaka moi c'est sambwe taka tala kyodo bomba ki yaye makambu malamu mais ya mwasi kandeza ki libanda ezo sala rasoni à chaque moment kaka nzoto mwasi ezo sambwa ka nzoto mwasi ezo sala ka exposer pona nini vraiment bande konangai to luka peta mwa muke ya ko se respecter banzoto na biso vraiment nzoto mwasi eza sacré zelo ko mwasa ko bomba yo de jo bala ce qui libale simbité luka mobali oya bien obo fanda na bien obo itam so se bala la pona mobala zaro gangelo mais au préfère no ke linga libalo sala yo oba kopsala o bluetooth ba plibio yo mutakalizo mo te keza eza buzoba vomi kutu ofanda ta na place wana ta mabeza ofandi kaka lo sambo pe bobo sana nzambe bandeko na ngato tcha nzambe na sima po anini mama la bible dit femme sage bâtit sa maison femme essentielle aza mwasi azo détruire ndako na mais femme o aza sage aza mwasi azo bunda pona ndako nesko ki femme sage na biso to tchango wapi to kuma ba femme essentielle to zo boma to zo bebisa ba mabala na biso tout ça ba n'importe quoi moi ça libala mais azo mais comment ça nga parce moi ça libala voisin mabima na kingani oyo donc tala kingana moi un petit garçon mais mon bad naza responsable et ça la passe hein tout là ta moi lamba wana kilo ba maman tout zongela maputa mon eto kangara boy ambosa na maputa o bosa to lobaka to tchaka boy ende moto ba la fufa makolo to longa la système amindele ko lamba fufu na liboko to ke na fufu na likolo to sakaka to lobaka vraiment ceux qui te ba maman te changer to zongi ndenge ba maman kala ezale sengo mingi fierté ya maman e kozonga ya merci beaucoup Solange Mboyo star na biso marié à Sila na succès mais to zana to luka kaka comme ne moi ça libala moi ça patron pe moi ça mutambongo hein coach babi c'est dans le na pesi fait na ngambote Claude coach patron ya mboko ya salama mebele hein. Vraiment, merci beaucoup, Solange. Vraiment, merci beaucoup. Na pesi bambote na père spirituel nangai David Ngoma ngama bambote belé maman na biso maman Baringo ma bambote bala nangai vraiment Safnat Clossi ande Clossis mes jumeaux maman bino linga bino mingi je vous aime grave vraiment bala nangai na bosani te babi wana ya motema vraiment hein babi mobala vie nanga hein bisiko za ba gros bisous bambote na yo donc des gros bisous ba na lingio mingi vraiment nayebi qu'à la prochaine numéro ceux qui boza pour ça nga Elzo Moyo lukanga ya merci beaucoup so boza la maison ya Solange Mboyo bomona ekala sepeli sa biso na mokili mobimba vraiment merci beaucoup na Solange Mboyo bobenga numéro oyo tokopesa bino bomona Solange Mboyo merci beaucoup na peuple congolais balobi peuple moment yango totelema moment yango tola muka votre humble serviteur Zumbayo journaliste lekina bango na on se retrouve à la prochaine likez s'abonner na Sheraton Télévision ma concert DM l'international
Diem l'international. La bande réunion sur Balinganga, Igo, la caméra vraiment, Christian, mon réalisateur vraiment. On est toujours ensemble, restez toujours présents sur votre chaîne, Sheraton Télévision. On se répare, on se retrouve à la prochaine. Boucle. Sheraton TV, la chaîne d'excellence. Sheraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous.